andimaki bongo to bongo te le 6 avril 1921 parce que mbanga bani mosala wanto yebi bongo to bongo te bani mosala na ye 2 mois ya pambe leki envahissement clandestin ina wanto yebi parce que mbangu bali ko envahir nkamba wa asuma mwilo akimese kwa pinata natali ça ba témoin parce que mbanga ako se référer wapi na mbandansa sana 3 mois après bali bankolo yesu kimbangu so na campo bakanga yo c'est le 10 septembre 1921 bali bankolo yesu kimbangu mokonzi bakanga libande ya mboka te kasi so na campo bakanga ina mboka na yo parce que bakota ke na kamba awa le 11 septembre c'est dimanche le 11 septembre 1921 parce que bango azoki na kamba OK vous avez dimanche fuite pe yokandi pe kimbango azongi parce que biso basanga te bakepa leta kimbango buluka wana asale boni azongi tala bike botika les mpola yengi nde lundi na 18h beta nga papa kimbango tulandi mandika wana kangati le 12 septembre 1921 à 18h beta nga papa kimbango OK? C'est clair? Comme si quoi? Comment kaino malin? Comment que premier point nandi mamankondo et si bakangela comme mvu nandi mamankondo siko au nandi mamankondo si bakangela comme mvu bakangela pas sur lequel Mani olivier comment Bayi utika musika Nazongeli nandi mamankondo esika bakangela ke mvu mvuti OK Yami bale Bako solo kiele bakangela paka Kurandi aba bakangela ke mvuti de aba bakangela paka solo kiele mwana papa smoke mbangu kaka bisiko yao kaka bisiko na ndimakondo kaka bisiko yao esika oyo papa simoki mbangu bazokutana mama mwili esika oyo papa simoki mbangu bazokutana mama mwili kanga zakina Lubumbashi kuna boloko esika oyo awa na ndiye mankondo zokutana papa simoki mbangu na mama mwili kanga zakina na boloko na Lubumbashi kuna kanga esika oyo awa OK Kwa mitire na bete esika oyo papa simoki mbangu bazokutana mama mwili kama papa simoki mbangu na boloko na Lubumbashi kuna bakanga nzambe aza kuna kasi azokutana mama ni siku kwao ça va OK no commentaire moke kokobera kokomongo te simba kana mutuka bazokutana ndenge nini soma mwila mona ete passe le kimingi kutumsoma le kimingi na leta na bana po atia bana misatu mais wana siko papa mimi batele mibale moko siko ya kedeke déjà pas sur la kedeke na relation na goma atia so bana boni mibale kama sio ke mutu zele kimingi na bana na leta ali mamu le foya bisiko awo na koyenzela oyo te
paka ko baluka feme détourner ko baluka te ngoma kuna baluki te ko baye bateka yi awo afa baluka baluki te mtoke zamba baza bisiko awo abaluki te ko soka le bisiko awo ta ko mba ko paso ko tani ni ayi ta ye kala tiki muile tika moneni pesa de neuf nayi tala makamu tala balobi talabu ipeso aleni sipe ika mpiko talabu ipa leni sipe tuli pale makabona bongo kasi bongo azoki ni bumashi mongo le peso zo azena ngombe ngesuka mais akene boete awa zaki en train donc partir face à plan boy comme ngati de façon à tous ma boy ka baloka te al azena ngombe ngesuka urandi Wana quatrième tiré wana. Troisième tiré. Quatrième tiré. Ça va? Quatrième tiré. Isika oyo awa. Bankole. Taba utaki ba mamikala. Taba utaki na relegation kuna tanga bazongaki aba sabasala beko na bango. Bakuti awa bamandumba 12 wana papa ndenge na ponaki bama 12 wana babilenge bana basona 12 kukuta msiko basala basoko bondela mami katuni bango ki bino bana mayele oyo koya ko bonda bosu yango wapi bango balite biso mo kaka apo biso awa ndi kukuta na mbuta muntu toto yiko bonda biso kukuta na mbuta muntu ndi awa nani bengi mbuta muntu Tamba ya kutala beko bisiko wani kuta na mbuta muntu awa bino bana basu mayele oyo wapi bango zote biso mo kaka tolandi toleka maloba ya commentaire maman Alphonsine oto zi makambo soko maloba commentaire maman Alphonsine sikaboni alobaka nini bisiko oyo awa na 1963 papa Jangenda Kuntima ameki bango awa bamandu mona 12 wana na 1963 papa Jangenda Kuntima ameki bango awa kotalisa bango esika ezaki bilanga ya tata na ye ya Makemba na 1963 papa Jangenda Kuntima ameki ba mal Alphonsine bisiko awa baziki ba mamandumba zo bele mibali 12 kotalisa bango esika ezaki bizamba ya tata na bango oyo ya Makemba OK Kire suka kaka bisiko awa tokomi awa na Libankondo kaka bisiko awa tokomi awa na 2003 nambola nini na 2003 tango paso ko tambola taba kumbi bisiko yo awa abengi pa de tere umba ali papa umba papa bate pe baka bisiko yo awa nani wana papa nani wana ifa nani ya papa directeur atuna ke nini papa bate baka bisiko awa ay papa bayaka banda lelo uzonde banda lelo bate batamaka bisika nyonso to tambolaka toki ningisa partir bisiko yo awa na 2003 tolandi donc toki ningisa kotambola a partir bisiko awa papa simoki makenga na pa de Kirumba awa na bisika ki banda lelo bate saka ni batambola parce que tango bayaki na 2003 yebani date yebani pesanga bakotuna bato malembe te bakodécouvrir ya komonaka mabe te tango bakazotuna po ayebani tolandi bisiko yo awa ezali mpona mabondeli tolandi zapona nini mpona mabondeli meme zambo oyo interdit kotonga bisiko soki takosi yo kopesa mbonabisiko kondima na yo te awa eza mpona programme mosusu
le côté ne soit c'est le programme sous comme quand que on pèse mon tombon pèse bisika otonga wa kondi bana yote tolandi après ateoye oye yo au moins secret bisiko awa siko to bonela ba mama mikala nzamba le conseil yo c'est comme la tour na yo tango uta mboka obiki aba ko bona bisiko awa le kamati mwasi na yo na ba camarade na yo oui ko bona bisiko awa so ba zone ba surveillant prendre poste bate bazaka ndenge mosusu ntango yoki awa nde mbonde seke motori sa ntina mongo te awa nde elekende awa nde final nde ala kamati mwasi na bana nde bakoko ale baye awa butu so bazwi yo na bato basurveillant premier poste tolandi basi totabla koma boye yeba yango ezala connaissance nde na motu na yo mais eza ntango kosonga na mboka lobilobi ale kamata mwasi na yo Nkombo ya tata motindi mosanda isiko tokomi awa 20e siècle babenga kombo nini Kandiabola. bamama koza bovani mosika place yango bovani mosika mpona nini sikulu boye kozwa yango yawe bisiko awa kombo ya Kandiabola ye nango nsima nakala babenga kombo Nseolo zumbu dia Nseolo NS Nseolo N kala nde Nseolo N liboso N N Nseolo NST WOLO wana okomi Nseyolo oyo okomi Nseyolo c'est Nsewolo ça va alisima nde bapesa kombo sikoyo ya Kandiabola mais kombo nango liboso Nseolo ça va comment chapitre kanda ya Jean Yohane chapitre 2 verset 1 à 11 Jean Yohane chapitre 2 verset 1 à 11 papa loyo unaona papa loyo yadio kuna na hiyo unakuwa msiku wako unanga mate na hiyo bunga na bunga Yohane chapitre 2 verset 1 à 11 OK kanda Yohane kapokya zole nzila ya ntete na tenzila ya kumi ye mosi Évangile selon Jean chapitre 2 verset 1 à 11 OK motangi azali tele motangi Jean chapitre 2 verset 1 à 11 Titre kuna ete libala na Kana na Galilai. Na mokolo na misato libala ezalaki na Kana na Galilai mpe mama na Yesu azalaki wana. Yesu abiangami na libala mpe bayekoli na ye lokola. Wana ezangaki vinyo, mama na Yesu alobi na ye ete bazali na vinyo te. Yesu alobi na ye ete
e mama likambo nini kati na biso na yo na ino elaka na ngai ekomi te. Mama na ye alobi na basali ete bosala pela moko ekoloba ye na bino. Mbeki na mabanga motoba itiamaki wana pela moko na epetueli na bayuda. Moko na moko ekokaki na mameteleta mibale to misato. Yesu alobi na bango ete botondisa mbeki na mai. Boye batondisi yango mpe alobi na bango ete botokazesa ipi mpe bomema yango epei na mokolo na elambo bakei na yango. Wana emeki mokolo na elambo mai mabongolami vino, ayebaki esika euti yango te, ata basali baoyo batoki mai bayebaki. Basali mokolo na elambo abiangi mobali na libala mpe alobi na ye ete bato nyonso bakotiaka vino malamu liboso te, mpe wana esili bango komela mingi bakotiaka oyo ezali malamu mingi te. Mpe alobi na ye ete bato nyonso bakotiaka vino malamu liboso, mpe wana esili bango komela mingi bakotiaka oyo ezali malamu mingi te. Kasi yo obombi vino malamu kino sasa ipi. Oyo ezalaki ebandeli na bilembo bisalaki Yesu kati na Kana na Galilai mpe amonisi nkembo na ye. Bayekoli na ye mpe bandimi ye. Nsima na oyo akiti na Kapernauma mpe mama na ye mpe bandeko na ye mpe bayekoli na ye mpe baumeli wana mwa mikolo. Merci. Parce que oye. Oui. Tolandi na banza. Tolandi na Matthieu na Yohane chapitre verset 1 na verset 11. Kuna je mokanda ete libala na Kana. Alors, bala seke na Kana kuna. Nde nkolo Yesu na mama na ye na bayekoli na ye akendaki mpe na libala wana. Ok. Ta bakoti kaka na ntango fete ebandi kaka boye mbala moko sango ye ete masanga esili. So bokei na fete nini bokosaka fete? Bato mokili nini bokosaka fete? Masanga te? To masanga esili fete eza te? Fete ebandi kaka sika pene fete ebandi mbala moko sango ye ete masanga esili. Mbala moko ntango mama Maria ayoki sango wana ete masanga esili tayaki pasi ayebaki bokase mwana na ye te pa mwana na ye nkolo Yesu aseke mwana masanga esili bango kuna baloba nkolo Yesu mama ngana likambo nini pamba te ntango na ngana ekoki te bayokani mama ke pa mwana na ye ke mwana na ngai ntango masanga esili bango maloba ya nkolo Yesu mama bazolinga na ye ntango na ngana ekoki te lokola mama baluki mbango te pa bayekoli ya nkolo Yesu ayesi bango nini nyonso koloba na bino bosala yango. Mbala moko bameli nkolo Yesu milangi batie kuna benzile mosusu 3 litres mosusu 2 litres batie liboso ya nkolo Yesu wana atali boye milangi liboso na ye wana otondisa yango mai kuna deja bayebaki ke nyonso biso bosala yango bango basali batondisi mai batala nkolo Yesu atondi tata na ye atonaki bolongo amekaki te atonaki atanga bonde te bolongo balongoli mai balongoli milangi wana ake kopesa na mokolo libala ntango ameki mpuma boye alobi bosali bopona nini? Verset 10 batiaka liboso masanga oyo ya elengi liboso so moto azwi ya bololo ata nini abakisi bino bandela oyo ya bololo bokoyo elenge yesi nsima bate oye bateza bisika wana waloyi baketanza nsima na ye mingi balobaka ete bino bakembangi mpona omelaka masanga te ebongo ye mo nkolo esi nano asaki masanga te réponse na verset 10 tolandi mai abongolaki masanga ezalaki masanga ya kopesa molangwa te masanga ya elengi maloba
na kote bala kuna abinini ni ko sala ko na nini baba ni bosoma sanga oye elengi ko ni ka toni na ete ya bololo ni baba pesa basango ya bololo ya elengi ko yesko si sima utota ko fai wapi pour ese masango asala ko na ya bololo to ya elengi ibo atali nzambe asala masanga ya bololo bani ndenge ni ko ibi na wote tawa pesa chapitre wana nana ile pesa ke pa kwenda kutanga sura verset 10 masango ita bololo ita kinde elengi pesa ile nzambe tolandi kuna ete kuna Yesu abonga ki maye ko baki masa Mungu wana hii chapitre wana mkine ezali hivi siku yo awa avant 1921 makambo de professeur wa siko avant 1921 ni selemaki papa simo kimbangu asana bakamaradi na yeye utotoi bakamaradi na yeye bari bakamaradi ne wana moko mwana papa kumpenda kwa nini papa kumpenda kamera fasi kimbangu utamura bango kutambura ni bayo kubila ndio bayo kiko bamela ki far au kote aba bamela ki ndio basi kimbangu na kamera na yeye bamela ki kote au ya kote bamela kote au ko ya daba komi awa basi kimbangu bazakina ba nana azoboka poso anana soko bima poso nangai azokata poso mabu tanga bwaki anana ebimi poso kama poso anana azokata mabu tanga bwaki mabu ebimi banana wana oba yake una tango na kala wana bakuti banana bisikwa ko paso kama kuna anana oba yake wana azokata maposo wana yema baga tanga bwaki mabu anana bavandi yao asi banini mosusu mwa liboso kote kumpenda papa kumpenda ok kutanana eske nzika ya boye omone nzika oyo eza esika eske nzika ya boye to pasoli yango nini komima kuna basi nzika ya kopola oyo ya kala wana epola deja wana abengi kabarele pakopena kusana po basa bana mike nano asi libanga asi nzika asina libanga bola asi libanga mosusu nzika wana atie mabu pakopena sale bona ate misi mai yewa moko tina tolo ya papa kumpenda tolo ila note bibi te pakopena betaki libaku asiliki tano sali ngai ozonde asala akombole ngo mabona na ilamba ya papa kumpenda akangi net bikoso boye tanga akangi misu afungoli apesi ekomi nzika ya kitoko tolandi sebaka bisiko awa baningani mosusu wana basila mwa pene kote kuna bango bale bisiko awa asi nzika asoli ebimi sikoyo mai ya salite tango sikoyo sotali malamu po ezala makolo natala makolo po baza na sebwe mais mai wana etiki se tina likolo na motema parce que basanga akomboli potopoto wana asanga bondeli afungoli apesi ye soso nzika ya kitoko alele yango abonango ma ele elengi matei apesaki papa kumpenda ezaki kosabote ete nzika eza ya kopola
abona ko kito niko ndo kiyo ko sala ni bongo wana ita ko tayi to ndi zakini mati ya pesa ki ko parce que azali moli mosan azali nzambe amulete kata bakamara na ngai elenge oyo azali malamu te ya te yayi do ateki na nene na masese ateki ko te yande kasi kwa kupenda akuna kivi te tulandi tanga ba kola bayo kola basi ngo bango pe asanya nzoto akili mashi asanya nzoto tanga tena papa ngena kontini na papa ngena so papa ngena bingi papa kumpenda papa yo papa na tata na ngai komela ngai oyo musakira bomwana komela ngai nani wana epa nani papa kumpenda yo papa tata na ngai bana bomwana bokone sika moko komelanga makambo yebi na tata nanga ngai yo bosakira bomwana ndio zaki atrap ozomona zaki atrap papa kumpenda azuba papi wana ale komaka bisika akomi nyonso kwa yebe wezile mutu na ye papa ndakile kotimali papa yangoyo papa tanga moyo mondo dose au ezali te abi papa kumpenda nyonso komeli ngai nyonso ka yangoyo papa atokona yebe kona yebe bo mwana yangoyo papa kumpenda papa kanisa malama ai papa na kanisa tukapo tena bo mwana tata na yo antoka yangoyo papa kumpenda bongo likambo ya nzika papa oui ndiye aliko makambo ya nzika bateo ye papa kumpenda wana asalaki kobongwana te malgré mate papa pasi ko apesa kiye malgré papa tabana pasi ko bango elongo atiko kobongwana te ça comme c'est mokolo vraiment ko baki ne fois pasteur bakini ba méditation na ba Congo de ko matadi taba moni na ba da parole ko teko na ke ye bana parole ko mbango ba sepeli tata bana parole ko mbango ba sepeli ko yo ko so ko pas ko mbango mais ezali na ye na parole ko ya kitoko te bisika mosusu ko bengana bisika mosusu ko papa pardon zonga kena yo kende tata bana nzambe bisika mo bateo ye donc na mokuse to ye awa to bongwana na ngai motei na yo moyo to nini to bongwana siku awa bateki papa kumpenda e papa basomo kimba ngile suka boyi pasi mo kimba kenga auti asko nani auti banani ngana yote to papa somo kimba kyangani na yo papa kumpenda ngai papa kumpenda wote mosika oyo na mboka buli bongwana ngape na bongwana soki ezali na kala wana otiki te ozongi nango wana pasa pamba mwana sika oyo donc ezaki boso kobo ya nseolo ko boso koyo kandi ya bola donc nzika ya kopola comme ya kitoko donc soki mo emona kata para tabino ko bayba ko wi tato ito mama wuti nanga po ba yebiyo bayebe to bayebe te na bayebe to bayebe ngate ba to ngai na so osali ozo malamu obongwana soko bongwana te ndika pasika papa kumpenda malgré pasa na nzambe sika moko ashoyeki na ye ndika bongo ashoyeki na ye te na lolo bayamba ye au sika kuna alors pona ndika wana batu na ndika wana oba papa utake pai wapi ndiba bisa kabiso ndika wana upate kwa pasola ki utake na ndike oyo ozomone ndiba bisa kabiso ndiko pasi ko mbanga abongo laki ko baki ya kitoko utake na ndike oyo tulandi yona ngale susu ala tusani tobo tobongwa tuza wala poko penda changer dabana tani na changer papa mbenge kitu Bokomi Bokomi ndako papa mbenza
Matei za bisiko ande yango yo. Matei awo. Donc boss mo susu so ko mabo na zelo ba ko simba te. Tanga na lobi na sisa le ko oresime mutu le komeka na lingala yo moko. Ezali kama yo molaita mukuse kaka. Ça va? Bosi bana bosi bomoko basimo. Bosi bana. Awa bisiko za de boye. Na tango ya kala. Papa Mambanza wabengi nkolo Yesu. Lopango na ye yango yawo. Papa Mambanza lopango na yango ya monene. Mingi ba 100 ba 200 ba 1000 quelque basile mesike ya bantaba baje bache sekonde pondu ngotoko ya kolia nkombo siko yote nkombo sekonde pondu mesike ya ntaba bache sekonde ni pondu mina kale zaki pondu zaki ntaba ya solo pe ande sima ndi papa mbenza tanga yo kola atongo lopango na bisiko lopango na yi o lopango pa mbenza mwana ya mine ya papa Mambanza pour moi liboso mwana mibale papa Simoki Mbango kiangani ko moko za lingomba mwana misatu papa Zako mwana mine papa Mbenza kiangani Andre tuandi donc on dit le pango papa Mbenza ndio et mwana nsuka papa dengena kiangani rigani mwana to komi bisiko awa zali lopango to résidence ya mokonzi ya bule papa Simoki Mbango kiangani tuandi ponde résidence na ye mais liboso aya kota bisiko awa azili kovana biso ndako pa kulutu 22e Kisolokele Charles Daniel ndako ya papa Kisolokele Lukelo ndako ya papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel bokomi na site Kindolo ne bomoni na kati ya kataki ya biso site Kindolo. Kombo na ngai papa Dominique Angembe azali papa responsable ya site Kindolo. Ajezelo ke mwanzi akienga mwanzi akienga ça va koyo mwanzi mosisa na Yesu konde za peki sipe za kisimba kitoko kasi Azana bondolo donc mwanzi akienga ça va yana sisi konde bomo na ngo bato wenga na komora bongo na biso bino wenga na Kikongo mwanzi akienga na Kikongo ajalaka koleka kuna nkombo na ye Simona moto na kulene ye tata na Alessandala mpe na lufu bakangi ete akumba ekulusu na Yesu. Tata ya nani? Tata ya Alessandala mpe na lufu. Bana makambo ebungwani. Bon. Mutona na lingina tuna bino. Simo oyo amemisaki nkolo Yesu ekulusu. Simo nini wa? Isirene Tata Simoki Mbango. Siko Simo nini wa? Tata Simoki Mbango. Ese tondimi yango. Bon nini ezaliko asire biso eza kondimisa biso ke papa Simoki Mbango. Faut qu'on défendre papa. Oui papa. na komona tata mwa tateli mosango donc comparaison wana po Simon oyo batangi azalaki mpe na bana na ye misato donc natuni mutuna nini ezali kolakisa biso ete Simon oyo totangi na babiblia papa Simoki Mbango wana nini ezali kolakisa biso likambo wana tata Kongo zela nani yo yini sikoyi bon ata yo sava Bon eloko ezali ko asire biso ete Simona wa kulene parce que mituna weza kozela bino biseka msako Simona wa kulene yende papa Simoki Mbango eloko eza ko asire biso ezali po ete mokumba okolo Yesu Kristo amemaki yango ekulusu ndenge koloba mokumba ya mokili mobimba yango nde tata Simoki Mbango amemaki yango pe lisusu na siri pe balobi pardon pema vandala pema balobi pema momo oui mama
makambo ya bayuda na kati tomonaki na nini wana ete moto moyindo mutu amemaki ekulusu wana ntango bamemisaki kolo yesu ekulusu nde eloko ndimisi biso mpasi papa molimo mosantu alati nzoto ya moto moyindo. epa na ngai namoni lokola nazwi makambo mibale. Likambo ya liboso balobi ete moto yango Simone wana autaki bilanga quelque part na voyage pa biangenda na Israele atundaki bambuta ntango bazongaki ete ese ntango touti na Israele bomoni zamba to fore oyo moto oyo mokati ya bilanga koki kobima poke asunga papa kolwesi na ntango na okulusu. Alors balobi ete tomonaki zamba te bongo kuna balobi ete autaki na bilanga. Eske bilanga wana ekoki kozala tournure teke ezali kaka epai na biso makanisi ya liboso yango wana ya mibale bon ngai ndenge kozala kwa na motuna bon bato ebele oyo bakutani na kolo Yesu bamemisaki bango ekulusu kaka papa wana abimi mpe balobi ete kaka Simone wana abimi me papa ozomema ekulusu kumba yango osonga. Eske obligation wana baobligeaki papa wana epe bato baebele bazali kotala situation wana me kaka na Simone ya kurene wana mpo baoblige ye eutaki wapi yango ezali kokola motuna wana tokolobela yango nsima parce que tokozela biso likambo wana eza kozela biso tokolobela yango nsima wi tata Kongo nakompa kisolokile paje no payange untima esika wana déjà na baindisi bapesaki na Bible balobi Simon de Cyrène na français hein, le Bible la sirène. Or la sirène c'est la Cyrénie qui est l'actuelle Libye. Donc Libye c'est la continent africain. Omoni ce qu'au moins indice moko na recherche na salaki na ko découvrir que le mot cypreneur Simon ça vient du grec Samos. Or Samos c'est le nez Camus. Ça dit bazolo ya mon cousin ko la bato moyindo. Bazolo bato mindele na biso keseni. Or tant pesi Simon de Cyrène. Donc moto asa na zolo ya bato moyindo et puis uti na kati ya Afrique. Donc voilà voilà argument juste déjà Bible pesi yemo ko na kati ya information pesi bibliquement parlant. Simon de Cyrène. Donc moto asa na zolo ya patakana et puis ya uti na Afrique. Donc voilà un peu balobaki tokanisaka bino boyebi te nzoka bino boyebi basepelaki mingi na ntango oyo bango basepeli mingi na likambo wana biso tokanisa lisusu eza na bango toyebi lokola bango baye kosala témoignage eske tokanisaka bino boyebaka te nzoka boyebi ya solo Simon Kimbangu wana tata Simon Kimbangu molimo santo wana nde biso toza na dutu sute. Bon, merci. Hola nanga toza kana secrétaire awa oyo twaka bano tendenge toza koloba ye wana kuna donc de bolanda défense na biso ke nini ezali kolakisa biso ete Simon de Cyrène nde papa Simon Kimbangu to papa Simon Kimbangu yende molimo santo c'est ça hein? Bon ya liboso tokokolobete ye moko nkolo Yesu moto alobaki na biso ke nakeye pa ye tata kosala nini po asala nini aya kofanda na bino libe aya kofanda na bino libela wana nkolo Yesu ayebisaki papa Simon Kimbangu ayebisaki biso ete nake kosengela bino musungi akoya kofanda na bino libela wana okay bon ya mibale bon maintenant ndenge nini tozali koyeba ete musungi wana nde papa Simon Kimbangu bolanda bonote mwa biloko wana ezali nécessaire toyebi ete papa Simon Kimbangu nde ye wana molimo mosantu oyo nkolo Yesu alakilaki pamba te ye moko papa Simon Kimbangu alobaki na biso ete ngai nazali motindami ya nani na français balobi nini envoyé spécial envoyé ya nani de Jésus-Christ envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ wana likambo ya boni
likambo ya boni mibale ya mibale motindami natindami epai ya nkolo Yesu Kristu wana nde likambo ya mibale. Bon, mena sikoyo nini ezali kolakisa biso ete Simon de Cyrène yende papa Simon Kimbangu, c'est ça? Hein? Ya liboso tolobi ete soki tokeye na Biblia avant tokoma esika wana likambo ya misato nde nalingi nalobela. Point ya liboso nalobi nkolo Yesu alobaki ete nakotindela bino mosungi. Ya mibale tolobi ete papa Simon Kimbangu alobaki ete nazali moti ya nani? Ya nkolo Yesu Kristu. Soki otali pantete ya mukanda na biso Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu wana troisième. Boza kolanda? Troisième. ya kombo église Tolobi premier Biblia nkolo Yesu alobi ete nakotindela bino mosungi. Ya mibale musungi tangwa ye alobi ete nazali motindami ya nani? Ya nkolo Yesu. Ya misato église de Jésus-Christ indice ya lingomba na biso elobi nini? église de Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Bon, 4 Matthieu chapitre 16 verset 18. Chapitre 16 verset 18. Vongeye ipetolo vatadi diodio siyatunga bundu diame mwelo miansi abafwa kamina dio lutila ngoloko. Holandais bonalingana tanga na lingana. Nakumba tonga pe muli musantu. Ngai pe nakoloba na yo ete yo ujali petelo. Mpe nalibanga oyo nakotonga lingomba na ngai pe bikuke na ewelo ikoki kolonga liboso na yango te. Boza kolanda? Bon, likambo nini esika wana ezali ko prouver na makambo tozali kolobela. Oyo ezali kopesa liezo na likambo tozali kolobela. Esika totangi. Oui, papa. Awa likambo toza komona Petelo oyo nkolo salakela ke komona yenani? Petelo. Ma Petelo komo Simona. Simon, hein? Kato na yona basala nini? Kutonga lingomba na ngai. Mangumba be lingomba. Osoki lingomba nini wa? Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Menachangu wana tango tokosika biso bakimbangi tokotomboka tokotuna ekiminike. Papa Antonio za kolandanga tokotuna ekiminike mangumba nyonso oyo matundi na mokili na kombo ya Yesu tungami na lutumu ya na lutumu ya nani? Mutuna ta mutuna te. Tonga kotanga. Kolo salobaki mangumba moko kap. Bon. Wana quatrième hein? Quatrième, hein? Au 5, toujours Biblia. 5, toujours Biblia. Talana Jean, chapitre 16, verset 12 à 13. Jean, chapitre 16, 12 à 13. Ba arikima pona ko défendre papa Simon Kimbangu za molimo sana. Jean, chapitre 16, 12 à 13. Nani mtu aza komona? We mama tanga mama. Mamingi makedi yami mukulukamba kansi bwabu kalulendi monatisako ya kansi yandi mpeve ya kedika buyizidi yani sikakulutwadisa mukedika kya kyonsono kadi kana vova muyandi kibeniko kansi mamonsono makawanga sika movova momo mana kuza sika kulusamunina. Ngai najali na makambo mingi na koloba na bino nde
bokoki koyamba yango sasa ipite boza kolanda token nde ekoya ye molimo na solo ekoya nani toyoka soki nini akoya kosala akokamba bino kati na solo yonso mpo ete akosolola mpo na ye moko te kasi akosolola yonso ekoyoka ye mpe akosakwela bino makambo makoya kolo yesu alobi boye ntango azalaki na bayuda makambo mingi maza na ngai po ete nayebisa bino kasi na nivo oyo bino bozali namoni ete mwaye bokoka koyeba yango kasi bozela ye aya soki aye akokamba bino na solo nyonso makambo eza liboso akoyebisa bino yango molimo wana nani papa simoki desire na utaki na zamba bino bato touti na ngombe kinsuka sima ya ndako ya nani na esika nini na bilanga nde simo wana nde papa simo kimbangu simo wana nde nani papa simo kimbangu siko tondi mate parce que ye wana balakilaki biso ete soki aye nde akoyebisa bino verite nyonso meme makambo eza mosika akoyebisa bino yango ye mpe moto ayebisi biso ete papa simo kimbangu nde ye wana molimo santo simo de sirene nde ye wana papa simo kimbangu ye moto ayebisi biso makambo wana kaka ye tata molimo santo wana oyo balakelaki na nkolo yesu ye moto ayebisi biso ete moto ya liboso tata nzambe asalaki moto mwindu lisumu oyo ekoyesaki adamu na eva ezongisaki moto mwindu nsima nini wana baliaka mosuni ya mu baliaka mosuni ya mu bazwaka kindoki donc nde esika wana bo soki bokobosana te tokoflashe mwa moke koyebisa bino makambo ndenge ezalelaki mpona mosuni oyo bango baliaka alors esika wana mpe bo nkolo yesu ye moko nkolo yesu oyo alobaki ete nakokende epai ya tata kosengela bino mosungi po ete aya kofanda na bino libela ye mpe moto ayebisi biso ete ntango monsieur Jean Lancer na 1966 ntango bayaki awa na likamba esika tolekaki liboso monsieur Jean Lancer na docteur François Sofa bamonaki libaya wana na ndako ya papa nkulutu nde batunaki motuna simo oyo amemisaki nkolo yesu kulusu simo nini wana ntango bamemaki motuna wana na papa de lunga na kiangani papa de lunga na kiangani aza nani oyo abayuda ovutuladiaka yando oyo abayuda no ye mutu ntango bamemile motuna wana tala motuna bapesi biso na bamindele réponse na ye ezalaki nini bokende koyebisa bango ete simo wana nde papa simo kimbango mpe penza papa simo kimbango penza siko tondima te donc papa simo kimbango ye wana na molimo santo simo de sirene ye wana nde papa simo kimbango ok wana tokomi na 7e pono non awa 7e pona papa de lunga na kangani makambo ya lobaki alo na makambo nyonso wana yango ezali kolakisa biso ete papa simo kimbangu ye wana simo de sirene